Nzokande Junior Motuku atia Longwe, Junior Motuku Longwe cause eza moko. C'est-à-dire ba musicien nyonso babetaka pa Fally bakoma na basi ya Fally. Mutu aza na talent. Il est sûr de lui. ABCV. Mutu na bino faux chanteur wana. Ala faux chanteur awa yemba denga alege na yemba. Effectivement Junior alegi Fally na yemba. Elengi, Esengo, ça veut dire que à honorer, faire honorer Maman Judith Souminoa, à défendre les couleurs Yamboka. Papa ça soit ici Maman Judith Souminoa. En tout cas, tel artiste Nabino, tel artiste Oyo, pour l'équipe artiste mieux sur na Congo. Mais pourquoi bino bo soutenir aka mwana wana mususu wana, mais mwana Oyo faire bo soutenir? Pourquoi? Mais alors que talent ya solo, na Congo na biso, na Congo ya ngambu. Nous sommes fiers parce que Ferrego la défendra biso valablement. Et ça là qui na moi si moko boye Junior asolaka na ye na azalaka na Hollande. De mona moi si wana photo na ye yangoyo. Mwana moi si wana photo na yangoyo. Parce que mwana moi si wana musala na ye ezalaki maramutu basolaka na Junior. Il y a qui n'a robé lango batu ya orchestre. Vous imaginez Bachela Junior le rôle pion ya momi moko boye na tijino lia ki pena koma bena donc o babenga madame Ginny. Fallait benga ke madame Ginny, tu peux monter na fina ma vie en vie. Na fina biloko mais na yebisi yo eza ya koinda. Bayoka ba idée ya Junior parce que bayebi ke makambo na bango basalaka ya ndenge ya solo ka Junior a participera te bande ko bolanda ngai orchestre ya Fally za orchestre ya Kindoki za orchestre ya 666 Fally abimisi petit Fally abimisi Gez Mawete abimisi basaisa na Stade de France mais ana musicien mo boye o abeta pa na yo o nzembo ne za na ba millions de vies o nzembo na ye batu pe balingaka basepelaka nango ebetaka poisson d'avril. Fally amonaki kaka so abia pesa Junior Motuku passe lokola mo ba producteur bazalaki pe belé wana ba bi Stade de France wana ezaki mwa lumière batu bazomona na batu bazoyebela yaki Junior Motuku ndenge za wana akozwa makambo. Tiko Junior Motuku aza parmi ba chanteurs o bazana orchestre to ba pionnier orchestre oyo basalaka makambo wana te. Oyo Fally akoka ko accéder bango te vu talent na bango bazara na Junior Motuku tellement za na talent ayaka pe na banzembo ayaka pe na ba vocal kitoko en tout cas Fally abanga ke koto wana bayebi peke aza parmi ba chanteurs o basimba cœur na bango. Monatie botalelanga Congo température ya Maman Rosette la fleur na dambu bandeko na ngai lelo na koyebisa bino makambo zoleka na musique na biso za ya somo en tout cas makambo za ya somo en tout cas bandeko nyonso bazola na chaîne na biso ya kitoko oyo Congo température bo s'abonner là je pense na batutu bazola na ngai en tout cas na mikili par-ci par-là na pesi bino bambote likambo ya somo zoleka na victime. Nzokande Junior Motuku atia Longwe, Junior Motuku Longwe cause eza moko. C'est-à-dire ba musicien nyonso babetaka pa Fally bakoma na basi ya Fally. Ba musicien nyonso babetaka pa ya Fally bakoma na bango bato Fally, bato basi ya Fally. Fally akoma kolala la bango nyonso alalaka bango na ndenge ya bosu. Donc bango nyonso bakoma basi. Bango nyonso bandeko nanga bakoma basi. Fally niveau la rabana mibali oyo nabi. Siko Junior Motuku aza parmi ba chanteurs oyo bazana orchestre to ba pionnier orchestre oyo basalaka makambo wana te. Oyo Fally akoka ko accéder bango te vu talent na bango bazara na Junior Motuku tellement za na talent ayaka pe na banzembo ayaka pe na ba vocal kitoko en tout cas Fally abanga ke koto wana bayebi peke aza parmi ba chanteurs oyo basimba cœur na bango. Yango moni Fally abanga ko proposer Junior Motuku ye asali nzembo pe bimi nzembo ya danger oyo ebima nzembo wana esala pe oyo ko sala ti lelo na ba TikTok to landa yango ya mama na nzembo on comprend mais Fally a comprendre que Junior Motuku aza une étoile lokola aza une étoile lokola aiba étoile wana ta aza nango
so bakoma kobanga kobimisaki neti baconcert ya minene kobimisaki kopesaki occasion mokili yeba ye. Vous imaginez Fally abimisi Petit Fally abimisi Gez Mawete abimisi basaisai na Stade de France mais eza na musicien moko boye oyo abeta pa na yo oyo nzembo ne eza na ba millions de vies oyo nzembo na ye bato mpe balingaka basepelaka nango ebetaka poisson d'avril. Fally amonaki kaka so abapesa Junior Motuka passe lokola mo baproducteur bazalaki mpe bele wana bayebi ke Stade de France wana ezalaki mwa lumière bato bazomonana bato bazoyebelaki kaka Junior Motuka ndenge aza wana akozwa makambo. Donc moyen bapesa Junior Motuka makambo eza te parce que bayebi ke Junior Motuka azalaka na clique na bango te makambo na bango wana basalaka ye azalaka te. Ezalaki na mwasi moko boye Junior asolaka na ye na azalaka na Hollande de mwana mwasi wana photo na ye yango oyo mwana mwasi wana photo na yango oyo siko mwana mwasi wana mosala na ye ezalaki makambo tu basolaka na Junior yake na kobetela ngo bato ya orchestre. Vous imaginez batiela Junior lokola pion ya momi moko boye bayokaka baide ya Junior parce que bayebi ke makambo na bango basalaka ya ndenge ya solo ka Junior aparticipaka te bandeko bolanda ngai orchestre ya Fally eza orchestre ya Kindoki eza orchestre ya 666 bandeko bolanda ngai surtout baoyo baza na bandeko na bango babetaka na orchestre wana tuka bandeko na bino bakoma basi soki oza na mobali no abetaka kuna tuka yebake mobali no akoma mwasi neti ve Gino Liaki pena koma pena donc obabengaka madame Ginny. Fallait abengaki madame Ginny, tu peux monter na fina ma viande na fina biloko mais na yebisi yo eza ya koinda mwana mwasi oyo bozo mona photo oyo yene moto alongolisi Junior mwana mwasi oyo atukana na précision te ya kombo na ye mais photo na ye yango oyo bato bayebi ye aza warrior ya makasi du sang. Donc ba warrior moko bo ba tiela ba musicien o comprendre so la kana ye mamne sa tonga ka ebi siko lokola Junior azaki pe na confiance ya nzele wana ebi nzele oyo bimaka na yo bambaka pe bozalaka oliaka pe azaki na confiance ya nzele wana kende koyebisa makambo wana epai ya ba Gino Liaki banani tala kutu Junior alobaki ke Fally anegizaka bango Fally afulaka bango te Fally azofula kaka Nathan mwasi ne Nathan na mwasi na ye atélé musicien 3e âge mais effectivement aza na raison kotala atélé aza musicien 3e âge kotala Nathan pona nde aza na Nathan azaki grand chanteur mais Nathan kokasu koyemba te Nathan komaka kobina wana nyonso soki Fally azotala botalaka réaction ya miso ya Fally soki Nathan azobina Fally atalaka wapi na loquette po akoma mwasi ya Fally na niveau moko ya mabe. Donc Fally alalaka ye na niveau moko pas possible kolala wana na mona na nga bato balala ba musicien balala mais en tout cas Nathan balala ke ya mabe na biso ya mabe balala kaye ya mabe. Donc niveau ya kolala wana mwa mobali balala ke mwana mobali balala ke bongo te bandeko na nga bazolanda ngai boze belé partout en tout cas niveau balala ka mwana mobali wana eza passe. Junior après ba concert Junior alaki bango kaza mobali alobi nini ngana zonga na nga kini ne na zonga kini boy oye kobeba ebeba. Alors Junior passe à code 16 et là ok code 16 côté lipe Junior a sali code 16 Junior pe a sali code 16 so code 16 oyo Junior a sali eza code 16 donc c'est comme si ça dit azui bango wayebi ke azana ba procédure na epe ya ba doki ya ba makambo ebele ya bangi ne peta iye abeti pe ba concert o nyonso siko Junior pe na retour azongeli su mumi wana po finga ya takeye oh mumi muto na talent il est sûr de lui ABC
moto na bino faux chanteur wana ala faux chanteur awa yemba denga alike na yemba effectivement Junior aleki fali na koyemba na sila na ngwana nga bolingwa mama ngaye ezaka vocal la Junior tout ba yebi yango Junior apesa trop na orchestre wana s'investir trop mais Junior lia ki tozo comprendre ti elengi ya mukila fali eleki et comme ko lobisa na biloba loba Junior lia ka komiti na niveau aloba ke soki Junior a zongi na orchestre c'est que il atikeli aigle musala atikeli fali musala nenga bengaki aigle ndeke en tout cas Junior yo kokoma na niveau ya koloba bongo na ndenge nini pardon Junior lia kokoma na niveau ya koloba la Junior bongo na ndenge nini est-ce que Junior a un ennemi na yo bozaka na problème ni bowela na Junior ok biso to landeli histoire to landeli makambo bandeko na ngai olandela oyo songi oyo tozaka nango songi donc Junior liaki akoma mwasi ya fali donc nde tomonaka Nana Ketchup azaka na ndako mwasi ya liboso Niki Menga akoma mwasi ya mibale mwasi ya misatu eza Junior liaki donc kani na benge tantini Junior liaki apasua mapa fali donc akoma kozwa na ba décision ya omoni ba pesa na autotune a gérer ya simba boye bisanga kideya na ya sala kanini eloko nini na malonga Junior liaki asala pembeni ya fali asala kanini ayebi ko beta guitare te est-ce que ye aleki Félix Tyson est-ce que ye aleki vena biso wana nani comment on nani vena biso wana nani ya Willy est-ce que ye aleki ya Willy na beta guitare non est-ce que ye aleki Shua na koyeba ma musique est-ce que ye aleki Frank Kapaya na koyeba ma musique rien juste bazoye azalaka wana lokwa za mwasi ya fali babanana fali kala depuis l'époque il tombe bazana on va vena biso nani basiste o nani lo fombo na base tango bazana on pas ba lo fombo Junior liaki bazaka déjà mwasi na mobali na fali donc zuwa ekoti na kati zuwa ekoti Junior liaki madame Junior lobi ke ngai nde na boye na lingi lisusu Junior te fois long balobi na basule kauka balobi elikambo nini yango Junior pa umeli to saka effort to bon Junior liaki aboyi do tibo moni Junior ninga zawana azotelengana po Junior liaki nda boyi même yemo mukolo kesi azotala kaka agoloba te po mwasi na Junior liaki akoisi na yebaka te mwasi ya Junior liaki ya ndako est-ce que oyebaka ke mobali no akoma pede est-ce que oyebaka ke mobali no akoma mwasi ya fali mobali no akoma lelo mwasi ya fali c'est regrettable tala soni tala musala bato bayeli biso na mboka bayeli biso musala ya soni bayeli biso makambo ya salite mibali bakoma kozwa na bango pasi pe mawa na biso pasi pe mawa na nkele pasi pe mawa na nkele en tout cas bandeko nanga bazolanda ngai de partout na Kinshasa bandeko baza na Lubumbashi bandeko baza na Paris bandeko baza na France en tout cas na biso na mawa nazolela makambo ya nkele boye pourquoi et puis orchestre wana nezana kala mingi te zo panza ba musicien bazo réclamer ba salaire na bango banda ba tourner ba futa marati mais il y a zo gagner ba millions to ucho mona ucho somba sketch moko boye soki ya $6,000 ucho ko somba sketch ya $6,000 mais ba musicien ba futa marati ba musicien bazala banda ku ya bien te donc vous imaginez nde ba uta rapoto boye au mona ajunda ku mo boye ya kufutela au mwa ka bo après ba kende su poto alongo na ndako yango abi ke jour o alinga su ko uta poto ko ya akozwa su ndako mususu ta vi ba musicien fali ba mena mais ba musicien fait rigola bazongela ka poto na dila savena mais tala stabilité tala ba vi na bango tala stabilité et puis bango ba musicien fait ba sala ram sala moko oyemba na kobina oyo batutu ba yebi ba musicien ba sala mais ba musicien fali ba sala na musala mbeto koto bazwa mabe pas soulé koto bazwa mabe pas boye koto bazwa mabe pas boye ba musicien ba moment ça la deux boulot et zande mon orchestre héritier pe koma bongo ba musicien ba koma na boulot musu ba moment ça la à part musala koyemba ba noko ba koma basi musique yo ezo mema biso wapi likolo ya musique likolo ya bisengo ya mokili oyo kosila kanango
lisango ya mokili oyo ekosila. En tout cas bandeko, sujet na biso ya mibale toye nango eza sujet ya makambo ya somo lisusu oyo ezoleka na musique congolaise. Balobi eza ya koyinda na minute oyo Koffi Olomide na Fally lisusu eza ya koyinda makasi. Me nayebi te Fally ozalaka nani, Fally ozalaka ndoki to ozalaka nini. Koffi oyo akomisa o moto, Koffi oyo akomisa o lelo grand, Koffi oyo lelo apesa o makambo. Pourquoi koluka liwa ya Koffi? Fally abandi ko financer déjà bato po ba boykoter concert ya Verambo. Verambo fungola misu. Fally atie bala na poto po ba combattre concert na yo. Verambo il est temps fungola misu. Koffi Olomide fungola misu. Koffi Olomide na bengi yo des fois. Bo partager, bo taguer Koffi Olomide, bo tindele message yo. Koffi Olomide ba komo luka yo. Koffi Olomide ba zo luka yo na butu na moyi. Koffi Olomide. Fally azo luka bebi chez le concert. Fally azo luka tia acha batu oyo bakoya babe bisolo concert. Vie zala éveillé, vie keba Koffi Olomide barataki kozwa yo na feti bokendaki susi na bango ezalaki babenda o makolo bayiba o moto ozalaka nango po Fally jusque là nana zwa makamuno nyonso te po yo ti lelo ozalaka na succès bando banda musique ti lelo ozalaka na succès vie aussi la raté. Donc Fally a comme une boule à tout prix ayiba yo makolo. Verambo fungola misu era ngona zolo ba Verambo podium na yo wana pe n'importe qui a ko mata yango te. Faut ko keba na ba musicien musu ba ancien quartier la terre musu ba oya bazoya na ba projet ya mabe. Verambo, il faut faire très attention. Et surtout boule na bango eza bazwa Cindy, bazwa madame na biso Cindy, maman na biso Cindy le cœur, la grande dame. Bazwaye po bayebi ke force na yo eza epa ya Cindy. Bayebi ke olingaka madame Cindy makasi. Yango bakomi koluka kosala effort. Baya ba détruire kaka foyer na bino. Bakofifi, bakofiyete, oyo mo abengaka. Oh soki banani bo fungola misu. Il est temps bo fungola misu. Boyebi sa Verambo afungola misu. Makambo zo kende bien ti. En tout cas, poto silisa, Papa Dengues, en tout cas, Zalaki Sengo, troisième sujet, na biso Ferregola. Na Papa Dengues, au monaki, Maman Judith Suminoa, Elengi, Sengo. Ça veut dire que à honorer, faire honorer Maman Judith Suminoa, à défendre les couleurs Yamboka. Papa, ça soit ici Maman Judith Suminoa. En tout cas, tel artiste Nabino, tel artiste Oyo. Pour l'équipe artiste nyonso na Congo. Mais pourquoi bino bo soutenir kaka mwana wana mususu wana mais mwana oyo faire bo soutenir? Pourquoi? Mais alors que talent ya solo na Congo na biso na Congo ya ngambu toza fier parce que Ferrego la défendra biso valablement. En tout cas, j'ai dit cette fois-ci mwana oyo faut zo ba visa ebele, mwana oyo faut to bundela ye ba musicien ba kende. En tout cas, cette fois-ci, Ferrego là, il faut jouer makambo. Il faut prendre Nzambe asunga ya pambola ya akende ya percer. Parce que yene mutu azo bundela ba Kongo na biso bande ko na ngai. Fetele kitoko Mama Suminwa azo bina kitoko ne lengi Ferrego là ibi ko yemba. En tout cas, yo sanga soke za ki wera. Est-ce que wera ko yemba bon? Yib sanga yi ba fete ya bongo. Ce que est-ce que Ouera Goyimba bon, est-ce que Robina musique à Ouera bon? Donc pour moi, en tout cas, la commune à Souka, la Pessibino Kara, merci Batutu Bolaning, en tout cas, tous à la bien, Zambe Abate la biso, Péas la biso, Nabamabota la biso, à la prochaine. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu.